Le londe na kiko comprendre pourquoi ba fani ya fere ba satakaka mingi toujours na fali. Nazeko kanisa mingi makambo ya muziki. Nzoka nde longwa muziki. Goche sei tango azako ya kufinga fali makambo ya bana. Nzoka nde makambo mususu ezo leka sima ya ba kamera oyo biso tozo yebate. Bandeko nazo panzela bino ba vérité na ndimite ke na kosala kutu 5 minutes parce que za likambo ya Sony o nazolinga na pese la bino. Bandeko na ngai soki eloko oyo bomoni ke za vrai bokanisi za ya solo boche ba commentaire na bino bo pesa ba point de vue na bino, mais une chose est vraie que li Charleston soki master moko bo ya fali bureau ya fali ba fanda na nini na Montréal, ba fanda na Canada na Montréal. Ako ba ko contredire ngai te makambo naza koloba ye ayebi azalaka pembe boyo ndire métier azalaka na biloko ndengwana soki keli soki Charleston c'est quelque chose comme ça. Est-ce que boyebi ete mwasi affaire abima na ndaku déjà mwasi affaire azalaka na ndaku te akima affaire mwasi c'est comme si otozoyoka o bazo betelenga lisolo mwasi affaire akendeki vacances n'est pas azalaka na famille na poto na nini na Canada ayaki koya na Canada soki na ba montone bo soki Montréal biloko ndenge wana mingi obozoyoka mutu ndenge aza koloba c'est comme si po ayebi ke na fandaka na Canada azolinga te na yeba précisément makambo ngo pona kende kosala banini ba paparazzi te. Mais mwasi ya faire gola aya déjà na Canada ba depuis kala bakabwana na bango on dirait ba koma na séparation soit atinda eko fanda na Canada soit ba separa na bango mutu apanzi masolo wana bakutanaki donc mwasi ya fali ya faire gola pardon bakutanaki soki na Kelly Charleston soki Charleston oyo ya fali ya groupe ya fali wana bakutanaki basololi soki basalaki nini na yebite détail wana naza nango te, mais mwasi yango aza na contact donc ba groupe ya fali bureau ya fali ya Canada bakutanaka na mwasi na ye sika kote oyo boza kobunda mwasi ya fali aza kosolola na bureau ya bata fali basalaka na ye nini. Est-ce que basolola kaka ya likolo avec respect aza mwasi ya fere ou basaka na kape na ye na makambo mususu question kaka bino moko bo répondre makambo oyo bato ebele bayebi yango oyo basalaka mingi ba polémique na niveau ba Edmonton wana bayebi yango boyebi mutu naza koloba ayebi yango bien que mwasi affaire aza na Canada eza mwasi moko boye ba mabele minene zaka na communauté na biso congolaise asalaka mingi ba biloko asongi mutu wana mutu apanzaki nteke ayebi réalité wana fere akabwana na mwasi na azalaka na Congo te mwasi na ye bakabwana makambo ya fele ndenge za ka secret mwasi yango pe ayebani te aza na Canada kotona makambo na ye bino pe boyebi makambo ya Canada ata soko za ndenge nini bakokipe yo te po Canada bakipaka mutu te makambo esalaka ba polémique na biso na communauté congolaise ezalaka na biloko ya Paris Belgique France Belgique. Alors bandeko soki bakomi ko swanisa bakomi ko satake na batu ya fali bazo finga bango de tout l'état batu ya fere o baza ya kati wana bayebi secret yango bakomi ko satake tina mwasi ya fali koloba ke ayebi ko nini ayebi ko sangisa te baza ko satake baza ko atake fali menzo kande fere baza ko atake wana eza ko bomba ba réalité zo leke pa ya fere ba atake bazo sala wana eza ba réalité baza ko bomba bandeko nanga bondi melanga. Donc on va baganga ka oh faire ça boye fala sali boye bomoni mwasi wana zalaka na yete mwasi wana zalaka te oboloba koma ba illusion abima na ye azalaka na ndako ya faire lisusu te ba oyo bayebi oyo ko tia douta kende ko vérifier bo sala ba recherche na bino ya malembe même ba musicien ya faire ya kati bayebi ke mwasi wana zalaka wana lisusu te asa lisusu wana te aza na Canada osoki aigle jaune aza na Canada donc faire akoma munzemba aza ye moko cause eza nini wana nde na yebite
cause eza nini mutu yango ndenge aze koloba azoloba ngo penza clarité moyenne ya koloba biloko wana eza te. Mais une chose naza koloba ndenge selo ndenge alobi mama wana mwasi ya fere azalaka suna ndako te akenda na Canada, azalaka na Canada. Kelly Charleston wana ya fali ayebi makambo na zoloba basololaka bakutana deja kokutana soki bakutana deja baye kokanga bango bazokutana oyo basalaka neti ya secret deja soki moko asi amoni bazokutana ya mibale amoni bakutani seke deja kutanaka onde bakomi kokanga bango bakutana deja na bango bakutana na bango me bakomi nde kokanga bango. Sikatangu bakutanaka wana ya katimini basalaka nini? Sika bao bafingaka mwasi ya fali, bafingaka mwasi ya fali. Sika tangu buzoba ya mwasi ya fere kobima. Tangu ba makambu ekobima. Encore batu o bazako kangaye, bazako bimanaye na niveau ya Canada, eza batu ya fali. Eza groupe ya fali mutu bazako bimanaye. So babandi ko bimisa. Okebi pete bakanga ba photo. Okebi pete ba filma mutu. Okebi pete ba photo ezali ba video o eza binota musuboye bite. Bozala na maîtrise. Gauthier Seyid makambo za koloba. Lobi na lobaki ekoki komemela fere makambo ebele. Parce que ndenge boza kofinga mwasi ya fali. Boza kosatake na bana na ye. Il suffit kaka bango basala mot d'ordre. Babi misape ba photo ya sila. Soki bosali kaka erreur ekoya kobima. Et puis boko regretter. Boko regretter, boko regretter, boko regretter. Boko regretter, boko lela. Fere mutu nazoloba encore une fois baza ko bomisa ye. Ba o baza ko bomisa ye ba communicateur ya malonga te. Ba communicateur o baza ko ya pona ba intérêt na bango personnel. Baza ko ya te pona ba intérêt ya fere. Baza wana kaka po balobela bango. Ba komi ko toucher tina ba famille ya bana ya fali. Ba komi ko toucher tina mwasi ya fali. Ba tu ya fere ba longwe na makambo ya muziki. Bakomi kolobela makambo ya basi makambo ya bana. Droit de réponse tango ekoya, droit de réponse tango ekosalema bandeko nanga bagolwa bolela te bo supporter parce que bobo sanate bo lobby fallait boma papa na mama nanu ba répondre te bolobaka ngo chaque jour mais bino ya bino mi buto abomi ba para na mutu oyo azako lala na ba para nani mutu ya bien ba histoire et toyoka kayango toyoka kanabiso metango tokobanda ko bimisa yango moko na moko ezana ba oyo ba ko se sentir mal à l'aise et cause la histoire moko très gênant alors bande ko ba gaulois bo critiquer Fally bo critiquer musique na ye, bo critiquer mungongo na ye, bo critiquer ba album, abimisi nzemo moko entre deux so bo sepeli nango te bo critiquer pe affaire. Oyo Fally aza ko bimisa. Eza musique batu baza ko sepela nango, batu baza ko streamer, batu baza ko tala yango. Soki fere aza na musique ya bien ko leka Fally. Bo prouver na monde ke batu baza ko tala yango. Batu baza ko streamer olea ko finga mwasi ya Fally mbana ya Fally bako memela bino eloko te na age ya Gauthier Seyid vip carrière politique waza ko atame aza na chance ebele ya ko bebisa carrière nini politique na ye pona buzoba oyo nga soki na kozala conseiller ya mtu lokola Gauthier Seyid na koloba a se retirer parce que carrière na ye vaut mieux que ba polémique waza kotia autour ya Fally na Fere Gola. Mutu na mutu nde ayebi esika nini aza kokende mais Gauthier Seyid azokota na polémique aza kobosa na kazana nu recri na makambo ya politique lelo makambo oyo koya kolata e lobby aza politicien makambo oyo aza koloba ekolata e lobby kofinga bana Manix azalaka wana mutu munene wana afinga kabana ya batu te ayaka ko confirmer que Fally aza numéro 1 azaboye mais atimba kabana ya Fally te mais comment Manix ye akoya abanda kokota tina famille ya bana ya Fally afinga mwasi ya Fally afinga Fally incapable irresponsable est-ce que Fere aza responsable question kotuna Manix est-ce que Fere aza responsable
makambo boza koloba kaka biloba loba, mais na réalité est-ce que ce chef responsabilité a Fally na responsabilité à faire, qui est responsable? Bana on a comme na suka botia ba point de vue na bino ngam tu na bino Gilmas toujours na katia ba vérité.